Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeinaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Ndengi Boyebi, 5 minutes. Ezali cours, il y a éducation civique. Ndengi na Lobaka ke Congolais a commis un civique na Makasi. Congolais pe a commis commissaire amnésique parce que nakanaï parce que Congolais toyebite to lelaki wana na kotika yangote parce que il faut zonge la rabatu na mitu parce que ndenge na lobaka Congolais comme amnésique to lelaki Rwanda longwa mwana mboka ya donc nzambe alingaka Congo ayokeli biso apesi biso mwana mboka oyo asilisi masolo ya ki président o aze kolo boye pour comprendre que Congolais ayebelo kalingite président liboso Kasavubu o président Natala Miss Ndenge zalaki aza chinois Mobutu centrafricain toye na musée Kabila o Ougandais oyo penza président oyo ya étranger solo ezalaki oyo alongwaki avant Félix Antoine Tshisekedi il y a zalaki rwandais vraiment confirmé siko tozu président oyo sisi ba masolo nyo surtout ya ba nationalité tozu mwana mboka oyo toyebi esika tanga oyo toyebi esika banda ko tambola mais congolais ayebelo ko alingite mais heureusement que ezali fine minorité kaka donc vraiment donc ezali kaka minorité moko oyo bazali ko comprendre te ndenge na lobaka ke na kelasi bana oyo ba comprendre facilement professeur apesi monsieur apesi o comprendre directement bazali misusu ba comprendre difficilement biso tozali côté oyo bato oyo ba comprendre vraiment facilement yango wana to comprendre ke tozali na sima ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi. Mais 5 minutes ya lelo avant na banda yango na yebsa bino ke ngana 5 minutes bomo na ngai au 15 jours mukolo moko te na ya na lobi likambo na yesima na lobi ke na kosaki ou bien na bosanaki ou bien bo na sengi ba pardon bo na bo bino bomona je préfère taire les noms ya ba journaliste boyebi ba pangiste likambo bimi ba ya mbangu poka na marque ke basambu sa président na biso omona na suka ba komi oh non toyebaki te ba sengi ba pardon na lingi na sala mise au point pour ngai na 5 minutes ceux qui ba to comprendre te parce que zali cours éducation civique na lingi na sala mise au point biso na 5 minutes nde tozali awa ya on bomona biso to sala ka émission na be émotion to pesaka be information te ka mbangu to zela kananu na moni bato ebele bakomi ba misusu ba otindela nga ba audio o César Ngadi 5 minutes grand prêtre au Kosibiso ba combattant oyo ba refoulé bazalité papa na lingi na yebsa bino boyebi ngai avant to pesa information awa tozora information à la source ba combattant oyo moni bakangaki wana o bomonaki basambisi wana bazali ba combattant oyo bazalaki en ordre na kati ya mboko soto lobi en ordre bazali ba combattant oyo bazalaki na ba papier na bango justice française oyo apoto a to monate ke bakangi yo tumbaki eloko ba refoulé yo non ba refoulé yo te bozo ba mande misusu oyo baza déjà na misapese beba bakozwa ba prison ferme ba misusu pe bakozwa ba prison avec sursis donc nazali ko confirmer bino information on a pesa qui na précédente émission que ba combattant ba refoulaki bango ezali vrai à 1000% ba refoulaki 3 combattants o ya ba sans papier makambo wana ezalaki makambo ko sakanate ba kosaki on a makamonete ba terrorisme donc soza sans papier ezali na vitesse moko ba zuyo ba ke bumba la moke na confirmer bino que 3 combattants oya ba sans papier bazwa ki vol mususu azotindina ba message azol baso ba n'importe quoi yemora se reconnaître azala soki na mon numéro mo ezali na ba mairie azol ba kayeso ki cargo ezala ki vol régulier ba koma ko refoulé bato ba ko refoulé bato na vol régulier ba tina ba mbila na kati vol régulier ya Air France ya dimanche ya tongo ekomaki na 20h
ezalaki na 3 combattants oyo ba combattant bino bokasate ba combattant oyo soki bande bato basalaki ba trouble oyo basalaki ba trouble wana misu bazali ba combattant te ba yaki ko sala trouble 3 ba refulaki bango même en France Figaro et komaki yango et puis bato baza ko tcha doute il y a le choix mi o azali réalisateur il y a émission au réalisateur nangai azali un ancien de RTNC asala musala ne na ba RTNC azana ba collègue kuna ba collègue ba bengiye ba confirmer que ba kendeki ko filmer na aéroport ba bengi ba mba kendo filmer ba combattant oyo ba witi ba refoulé bango et puis ba filmaki problème ezali boyebi que ceux qui ba refoulé mutu ezala na mboka nini atata mobutu azalaki ezali soko ye bakomema yo kalezaki ande awe koma aner soko ye donc so ba refoulé oya na mukanda te donc tant ozoya wana bakozwa mbala moko bakena yo kuna po basambiso ba qu'est-ce qui s'est passé réellement ba combattant wana misatu ba refoulaki bango bazali na maboko ya aner parce que so bakangi ndongo ko beta ba une semaine au moins peu ko beta ba un mois il faut ba auditionner yo ba bandeki ni elekaki donc bato bakena ko filmer aner et botolaki image wana elingeki te image wana eleka parce que ekopesa air moko biente ba image ezali bloqué na aner na confirmer bino lisusu bato bazali ko loba ba n'importe quoi o wana ezalaki troupe ya ba combattant oyo bazalaki na séjour na bango normal ya on bomonaki bakenaki ko sambisa bango bakateli bango ndenge makambo ezalaki yo ndimi ke ba combattant yo surtout bazalaki yo ba ko sala ba trouble ba misusu bazalaki na ba séjour na bango régulier ba misusu bazalaki na ba séjour mabe les 3 oyo ba tindika ki bango bazalaki na ba séjour ya bienté donc tokozela bokomona et puis ba miyebi pe bongo siko bino bozolo ba ke bozo tcha doute bomonaki na ba image tokolakisa bino ba congolais oyo bakendaki kozela ba combattant na aéroport est-ce que Clébo a 5 minutes to tindeki bango po bomona ke bazwaki fuiti déjà ke ba refoulé bato bomoni tozolakisa bino botala na ba image tokolakisa bino botala ke na aéroport ya njili kuna ba maître bayaki kuna ba maître ba fali bato baza ba fanatique ba fali o balingaka mboka bayaki wana pe po ba beta ba combattant oyo ba refulaki nazotiela bino ba image botala bino moko po boyeba ke to bandai ko ba makamba solo est-ce que bato bakene na aéroport kuna biso nde to tindeki bango ou be biso nde to yebisaki bango ke na avion na bato baza na avion na bande ko na bango bazalaki na kati tango avion ezo mata soko mati na avion likambo eleki na avion ba téléphone avant avion décoller téléphone ebimaka bato koma donc ba bengi bato bazalaki na kati avion il y a vol à Air France il y a dimanche oyo elongwaka 10h awa et comme on a 19h 20h bato ba voyageaki bo luka bango ba koyebisa bino ke ba combattant misatu bazalaki na kati o ba refulaki bango bo tala bino mo na ba image ndenge bato bazalaki mécontent na makambo elekaki awa na France ba bandaki kozila ba ndeko na biso na ba combattant na Kisasa ba combattant to bango de tolo ba musiko to na ziko la njili ba ko kitasiko na Air France na saka binoti na zelo ko ya mettre de ça au centre ko kanga bango de za to chauffer ba musiko de ba ko mona ko la blague avec les noms moyo ko ba soutenir action fatigue sportif soutien fatigue on veut que ça qui bango ça ko kama la blague on moni ba mbesili ya mettre qu'ils ont ça une émission bon que biso bangoti aina mettre pesi to za opekisa bango kotika kolanda bokecho azoko sabino lelo to suki wapi to suki ya bozosonga bozoya tozela bino na aéroport tozela bino sikono to no le premier to ça déjà na 22 et 29 juste et France en équipe tozela bango et c'est bon on va mettre babou Maître Maris, champion Makofi, commandant Maître Commanda, champion Fiston, récupérer bango de to beta bango de se bango de to beta bango on la fait mission donc bino mo boito mona est-ce que batu oyo bakendaki kozela ba combattant o bazali na kati avion wana biso nde to tindaki bango
tolobite ke ba benganaki ba refoulé ba combattant nous surtout ba 3 to préciser bino 3 pour jour on a tozaki na nombre était 3 combattants sans papier bazali na Kisasa depuis dimanche na 20h to confirmer bino yango et puis tozolo bango avec véhémence que ba refoula ki ba combattant ils allaient singoter mais et ko pesa ba to leçon ba yebake donc ce que vous allez na ba papier to zali na makambute donc au vanda na ndako tika ba misusu ba sala makambo na bango donc ils allaient dossier moko clos donc tozila ba image roya to confirmer bino que ba kendaki ko filmer ba to RTNC ba cameraman ba kendaki ko filmer aner mutu ezuba image wana balingaki ba diffuser ngote ti batu oyo bazali siko na maboko aner ti bako libérer bango donc ezali dossier moko bokoki ko apprendre biso eloko moko te so tozo pesa bino information to yebi information ni to pesa bino tozoka information à la source vraiment to tenaki to sala mise au point wana parce que batu mususu o bazolo babilobela donc biso to yana te poto pesa bino ba information oyo ezali ya lokuta soki ezali ya lokuta to ko vérifier avant to ba soki bo moni clé bo wa 5 minutes avec ces ngadi na ko ba likambu bo yebake ezali likambu ya solo sikoyo sujet na biso ya lelo parce que on ezali ka mise au point sujet na biso ya lelo ezali makambo vraiment tozali komona na ebité ceux qui peut perdre mitu na bango ezali sou bien parce que moni bango ndeki bakomi ko kufa moko kanambe akokende ye moko te bino nyonso tu boliaki na kanambe azo liquide bino moko bomonaki général oyo Kayimbi oyo akufaki oyo azali chef à service ya renseignement militaire akufi ye moko alali soki batielaki nini na kanambe soki nini akufi baokuta ya akufi mais tout mona batu il y a FCC batu PPRD bakomi koloba non il faut ba marcher il faut ba senga banquette wana fait salama pour na bango muta bomi général wana ezali maison civile donc ezali ndeko ya Félix Antoine Tshisekedi donc bango to ba bomi mais ezo sekisa ngai donc ezali ko sekisa biso ezali ko sekisa nga donc bino tombo za na kanambe wana bobonde bateke bobando bateke kanambe tango zo bomma batu bino bateke un jour par bomma bino siko maison civile ya président de la République Fachi Beton aboma général wana na intérêt ni intérêt kutu ya Fachi général wana falaza latina suka pour te recueillir ba information à samba to ba makamne bien parce que a commandaki ba matériel moko o ezalaki pour na ko espionner président de la République donc il fallait ko yeba ba makambu tout na mozindo ngobi mais on a kanamba monike et ko reverser ba makabebele yangana lié allié donc ezali ko tout ça n'a rien à voir sur ko intérêt ni faut to raisonner na mukete siko muntu o yozo zila ozwa ba information qui to pas na yosusu obomaye est-ce que ils en a sens te donc on ezali batu ya kanambe donc bazangi makambo koloba bazoe ba makambo koloba te o moko na bango atundu azali ko senga ke Fachi président na biso Fachi a batela bango parce que amoni net libabe moko comme kota na bandako na bango asala to batela bango pour na sécurité na bango bo bino misu bozolo bake o président Fachi mutu azobo mabatu mais siko yo atundu donc okomi kolobake lelo ke président na biso abatela bino tango bino bosaki makambo na bino na kanambe président na biso azalaki nan bolelite okolala kaka na ndako no soki okobando lala na nzete neti soso atundu zo lala neti soso mais mokolo ozonga kaka na ndako no parce que kanambe azobomaka bato na kati ya ndako donc okokufa donc tozana makambo ko garantir bino te ke o président na biso akoma ko ça la bino ke pour pesa bino sécurité na bino donc toza kuna te parce bino boza déjà na makambo na bino ya sécurité donc dès beaucoup mo kende kuna moko boko silaka donc masumu na bino ekomi ko futa mabino mo bokansa ki peuple congolais bobuma ki peuple congolais ka boy bokansa ki bino ko suka bo monde kanambe abando lia bino moko na moko parce que alinga ke paye mota alingi pekte ke ba preuve na ye ba makambo ne bima donc bino tout boyebi ke bo ndo sali kopana kanambe boyeba ke boko sila moko na moko
Lobby à sous donc il y a que 2 jours bomoni oh mususu Lukaku oyo chef il y a contre-espionnage na aner auto kufa kasbol basu wana sous ezali Félix Butabomi bozomo na bino mo teke ndenge bozali ko landala bato bazolandala donc bato kaka bando sala ba masolo na kanam donc yepeso akufi mais siko tout anani sima bango na bango bakomi ko banga donc bolo baka bankambo eza na nzela. Donc biso bato na toza na besoin na bango to memba bango tina suka ba magistrat oyo ba yewana penza ba koma ressemble bango pa ba loba makamni su bazali na intérêt ya biso toza teke poto boma bango et puis biso tozali bato to simba ka makila bato te na bato tout basalaki présidentiel wana na bato tout baya na bamboka na biso moto ko beta to les ali président Fachi wa ko ba penza ka azali maboko pembe ezali président Fachi alobaki aza dictateur te to comme c'est pe dictateur te ezali teke lelo ye abando boma bato boma na bato eske ekuta ebinde ba boma bato donc bino moko boza komona ndenge kanambe système na ndenge akomi na suka parce que kanambe mikolo na ye komi ya kotanga amoni ke non akokende ye moko te ba misusu ba ndo liani efope donc ba banda pe kokende yango na moni ke batundu bakomi kosenga ke président biso Fachi Beton a garantir bango a sala neti ke biso to kota na makambo wana te soko boko daye bino moko donc yangwana avant to kota na masolo mususu donc to marqué une courte pause publicitaire boyebi kaka ba partenaire na biso mibale Romain Ilunga le grand traiteur na Katia Belgique na Sepela TV donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Retour na plateau après spot na biso ya ba partenaire na biso ndek to baraka qui na 5 minutes avec César Ngadi vraiment to tindaka to consommer congolais parce que
congolais azalaka mingi so moninga na asali eloko asepelaka te akolinga moninga na akwea po aseka ye, mais to changer mentalité parce que toujours président oyo azali mwana mboka. Donc biso tout il faut to tombola bana mboka soko moni mwana mboka zui il faut aider mwana mboka. Donc vraiment nazo recommander bino Romain Ilunga le grand traiteur oyo azala na kati ya Belgique azana partout na ba antenne na ye bobengi ye bokozwa masolo ya malamu. Et puis Sepela TV décodeur oyo ya bana mboka epesaka batu bilengi. Donc vraiment ba numéro nyo surtout ezali ko défiler bobengi bango de la part ya 5 minutes avec César Ngadi bokozala dessus te. Donc siko tolingi to le bela bobi président na biso, donc azo sala tout à redorer blason ya politique ya mboka na biso makambo to ya mboka na biso ya ngona seno to monaki ya en France ezali bien te par rapport ya mboka na biso, parce que mboka na biso président na biso azo zong sango vraiment sike ezalaki kala o penza congolais soki voya moni azo banga Cameroun moni azo banga. Donc tozalaki penza donc ozoka elengi ya kolobaki ozali congolais, mais avec Félix Antoine Tshisekedi ezali kozonga malembe yango na président na biso boyebi ke azali aux États-Unis d'Amérique, président na biso pour la première fois après 27 ans ba relation ezalaki te. Après 27 ans depuis Mobutu, relation na biso na Israël ezalaki te. Président Fachi awiti kozongisa yango. Donc ambassade ya Israël kozalaki sasa, ambassade ya biso a Congo kozala kuna. Donc na lobby bien après 27 ans Fachi Beton azozongisa ba masolo oyo e bandoko zate bomoni relation na biso na Belgique ezalaki sou bien te. Fachi Beton azongisango bomonaka FMI Fonds monétaire surtout ba yebise kaka Congo est client douté qu'il est insolvable, donc il va kangeli biso porte bomoni Fachi Beton azongisa FMI na mboka na biso ba comment opesa biso kutu na mbongo kutu ya ofele. Donc tout ça c'est grâce à Fachi Beton. Bato bandol ba mingi ke oh Fachi Rwanda azobonde la Rwanda bona parce que Israël ezana des avantages ya ba Rwandais. Rwanda ni Israël moyete ba américain déjà internet Israël pour bouleka ke ba masolo ya mboka na biso ba kanambe wana kanate. Donc tout la musi ya zaza kutu azwango tante parce que to mbrenge penza azwa masolo na mbuchu pe na dikosi Amérique Israël intant siko ba Rwanda monique position eza mystique pour bino boye ba ke bo kanza Félix neti Félix aza grand politicien azwa formation et papa Etienne Tshisekedi akola na papa depuis. Donc azo tala ndenge papa on sa ba stratégie ya mwana azo sala yango siko. Mais bino misusu maloba bino bo kanza politique eza kuanga na makaya bube politique ezali politique ba bomaka nango batu politique mutu aza na kati ya ndako oyo lobi na ndako ya mutu aloba libanda te. Politique mutu alobi na makam na moi ya mutu aloba na butu te. Bomona ministre ya coopération internationale tango ba résultat ya élection bimi ba mutu balobaki atondimi yango te bona bomona ka ministre ya moté akena kina lobi ke non ba élection o esalami na Congo jamais seulement en Afrique. Pour voyer sabino que politique les allez le ko sakana te pe bokomona ra ke kalate fayulu a décevoir bino sur du sous pour comprendre que politique ezali masolo ko solate. Donc yango wana vraiment 5 minutes à l'élo il fallait to beta c'était na makambwana. Et puis boye ba penza makambo ndenge zo le kana mboka na biso parce que 5 minutes ezali wana pour l'actualité politique pour na ko éveiller conscience ya peuple congolais ndenge na ba congolais comme amnésique na makasi congolais comme un civique. Donc on a 5 minutes kozala kaka wana pour na ko zongisa bino na nzela batu oyo bazomona neti tozala calme. Nazali koloba lisusu tozala calme makambo mususu e banda kala makambo mususu o président Félix Antoine Tshisekedi ayelelo ateki mboka na nani. Donc tozala calme totika la président na biso temps asala musane makambo ezali na mboka na biso evana na mboka na biso o ya mabe e banda kala tokolo ba sali 50 ans 32 ans Mobutu 18 ans ya Kanambe et kokosila obuya 1 an te. Pourquoi tu commis pressé na makambo il fallait tous apprécier to tika la mutu a koti sikoyo azwa temps na ye obu ya ba 3-4 ans to komona que masolo ndenge okene to komona quand même que non mutu o asali musolo do obu même ya un an kutu te parce que un an azo sala na nukutu donc na batuana gouvernement ezana no yemoko te. Donc kutu makambo penza ya bien o penza to ko compter président biso so article yemoko
ati pena gouvernement 100% idps makomba yo kende bien et puis eko salema to tika kozala pressé makambo eleki na mboka na biso ba pays mususu africain ezali ko envier biso bota na Congo Brazzaville Sassou Nguesso le lazali bota na ba Cameroun président na kolongwa soki na mbula nini akoma soki na ba 100 ans mais biso eleki kaka boye mais tout sepela tamukie bato ata balingi Félix Antoine Tshisekedi te neti biso nde toza na sima toza ba kolabo ya Félix Antoine Tshisekedi tolobi bato tu bakoma neti biso te mais bondima ke azali ndeko na biso so ndeko na biso akomi ne sika wana yo oleki ndeko na biso na mayele obi oleki kasi kende pesa ye mayele oyo oza nango po ye moto azo représenter biso atombola mboka mais congolais soki yo komi wana ya lelo shwami ye kuta komi ya za réalisateur komi na bonga yo kansinga na kosala ngote c'est comme ça olingi muninga avancer te soki muninga avancer olingi ozo biso soki muninga zo mato zo benda ina makolo akita soki akita koi okomi koseka soki muninga sali likambo umeli o azana kisi o asali boy mais pour congolais soki muninga sali loko ayebika ke eko umela te soki umeli bakomi kolukele ba infrakata makambe belebele donc vraiment peuple congolais na sengi na bino tozala calme peuple congolais muto azali wana azo boule neti yo na ngai imagine biso tozali banda tozana ba souci ndeki toluba donc mutu na ye e fonctionnera neti biso donc so azo so ana ozo santé penza ke oyo mwana mai oyo master oyo ndeko donc ozo sentir azo raisonner ndenge moko biso tozala na biso Félix akekuna teke po akufa bino bozo kansa bino bozo na souci ya koleka mokolo nzote mo Félix Antoine Tshisekedi et puis Félix Antoine Tshisekedi aloba pouvoir na ye ezali ya peuple na nzambe do bato tout baroya na contre-temps nzambe a confondre bango ya wana moito betaraka c'était tolbaka président na biso ko umela te na bato wana il faut bato wana penza tout la musi ya zaza petro tike la bango te photo kanga ka bango penza to silisa bango mais ata kanambe déjà a commis ko lia moko na moko mais bayeba ke to kanga bango bako samba na makambu oyo basala na peuple congolais lengi suna beta sete nazo rappeler biso na 5 minutes soki to lobi likambo to yaka te pour to changer parce que to aura information à la source to rappeler bino ba combattant oyo bakendeki ko samba kuna ba combattant o bazana ba mikanda o bazaki en ordre ba combattant misatu o bazangi ba mikanda ba refulaki bango na confirmer bino bazwaki Air France vol régulier il y a dimanche à 10h et komaki na 19h na moment où toujours ba bino bazali na aner ba image oyo batu ya RTNC ba filmaki et kangami na aner balingaki teke ba diffuser yango ezali information oyo to pesibino et puis to ko changer yango te parce que ezali ndenge wana na rapport na njili yo sai ba combattant to so bango de tolo ba usiko to na rapport na njili ba ko kitasiko na Air France na saka binoti na se no ko ya mettre de ça au centre ko kanga bango de ça to chauffer ba musiko de ça ba ko mo la blague avec les gens sont moyo ko ba soutenir action fatigue parce que au type soutien fatigue on bango omoni makambo esili ya maître tison bon toyebisa bango ti ngai na maître pesi toza kopekisa bango kotika kolanda bokeco azokosa bino lelo tosuki wapi tosuki ya bozozonga bozoya tozela bino na aéroport tozela bino sikone toloka bolelo premier toza déjà na 29 juste Air France yango ekiti tokozela bango eza bamona maître babu maître Maris champion Makofi commandant maître Kumanda champion Fiston yebisaki bango banimi ya histoire esili bakombata mboka bino boa bakombata mboko babunga babengana kabila na mboko boyebi événement ya bambanga fati tozela ve se kiti eya bango dirita ve kiti ave kiti po omwani ave kiti nde tokorécupéré bango nde tokobeta bango tebisa bango nde tokobeta bango bamonaka kokola fin mission donc ndenge nayebisaka bino kaka ke tokomi na suka ya émission na biso soki tokomi na suka nayebisaka bino kaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire naloba rappel que je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, observations, même critiques, donc n'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site
cleboa original.com. Sur la commune Souka, émission Boyebi, bah remerciement et zalaka, nazo répété que bateau to remercier kawa, bah ye baraté et puis to tunaki ke base, tout ça sondage base indima ke to tika bah remerciement na Souka parce que to ebake et kota na makambu na biso. Et quand on a mers na biso makambo ya libanga président de la République net Mobutu c'est ce que Kukungwe Nduwaza banga maréchal président fondateur du MP parti état ayebana ki monde entier mobimba ça ki kutu ministère ya mabanga mon pape ça ki ni ministère ya mabanga donc mutako sa assemblée te soko vaina ndako no batangi kombo na yo et puis au participer na kati ya 5 minutes ezali esengoka ezali neti donc forme moko boye ya remerciement de la part ngai na bateau balandaka ngai donc vraiment na tenaka kosala yango ezalaka obligation te mutu moko te alobaka nga tanga kombo na nga boye non donc mpe bayebaka te donc vraiment boyebi kaka ke na bandaka na honorable Ziko Mayele le député indéboulonnable Ziko Mayele yazali le député type oyo ya motema malamu oyo vraiment asalelaka mboka. Après Ziko Mayele le député indéboulonnable na kei siko na kati ya Suisse pour na kopesa ambro génie suissaire bambote ambro génie à Markanga parce que akenda na kanisi batu bamona na période na kanisa ba Noël azwa billet na ya tika Suisse ya propre akenda ko passer Noël na Beni. Donc pour mona ke batu musu baza vraiment ba patriote ba sala relation donc ambro génie suissaire. Donc merci na actuano sala et puis merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Nakopesa mbote na Lubumbashi kuna na Katanga na epsa bino ke bato balandaka 5 minutes à partir ya mboka na biso na ba mega na ba mike nazalaka vraiment très reconnaissant na bango donc nazali kopesa mbote na Lagi Kazadi kuna na kati ya Lubumbashi donc yazali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Kisasa pona kopesa Gilen Lassa ba mbote belé boyebi ke ye na bandoko lo batango azalaki na Tunisie asali ba kelasi na ye siko azali na kati ya Kinshasa à l'embarraté ko pesa biso ba information donc Guilema sa donc na kati ya Kisasa ba mbote ebele merci na nyoso tout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Bundes pona kopesa Mama Meta Biteza donc ba mbote belé kuna na kati ya Bundes donc komela kinga nazoki message peut vraiment merci na nyoso tout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi. Na komi sikoyo na kati ya Paris pour na repesa maître Floribert Boukassa azali kuna na kati ya barreau ya Paris donc yazali avocat munene na kati ya barreau de Paris azali vraiment na souci ya mboka makasi donc maître Floribert Boukassa merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Créteil na 94 na région parisienne pour na repesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes ba mbote belé donc Fifi Filofaria yoebi donc ozali mpangi na ngai donc merci na nyo surtout au sala rapo na 5 minutes avec César Ngadi na kei sikoyo na kati ya Suisse na kati ya Lausanne pour na kopesa Patience Mantuila azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi donc merci mingi Patience Mantuila na nyo surtout au sala rapo na 5 minutes avec César Ngadi na toujours na kati ya Suisse cette fois-ci na kati ya Genève nazali kopesa mbote na Titi Moyo Mafuta merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi siko na kei na kati ya Londres pour na kopesa masananga José Kano Kikakamene ba mbote ebele José Kano Kikakamene le fidèle des fidèles de 5 minutes avec César Ngadi boyebika soki nazali na kati ya Londres na robosa na jamais maître des maîtres Wera Mukuna donc grand patriote donc maître Wera Mukuna mutu malamu maître Wera Mukuna salaki nyoso tout ozala malamu na kati ya Londres na séjour na biso kuna soki toza toujours na kati ya Londres tokobosana te oyo azalaka toujours na pembeni ya maître Wera Mukuna na pesi mbote na maître Rajamula merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi na kei siko na kati ya Lille pona kopesa mbote na la petite Nasha Lukombo merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi na yesiko na kati ya Melun pona kopesa Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu bango baza balandi minene ya 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment 5 minutes
base mutu esalaka yango, base vraiment mutu esalaka yango, jamais tokoki kotika base tokei sikoyo na Val de Fontenay mpona kopesa Mamou Adel Yombo, Mamou Adel Yombo ba mbote ebele esika yo ozali parce que yo nyonso tu osalaka mpona mboka na yo, donc il y a plus rien à démontrer, donc vraiment tosukisi na Mamou Adel Yombo, donc tokomi na suka ya émission na biso, donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Cléboa Original. Je vous retrouve avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Tokobo Sanaete, Ifazwa, Masolo, Nambuchu, Penadikosi. À très bientôt.